Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Esengo ya koyeba ke bozalaka tellement ebele ya kozela pe kolanda magazine na bino l'actualité olingala facile plus 243 ya mokolo lelo bandi mbote de bino. Du 28 juillet aussi août 2023, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et quoi abrité 9e jeu ya francophonie, garant ya bon fonctionnement ya institution, chef de l'État ya République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les bétons de la nation Mukwantombolo d'Afrique, akitaki personnellement sur terrain Lobieleki pour na palper du doigt évolution ya ba travaux ya ba infrastructure d'accueil ya ba G oyo supervisé na gouvernement de la République démocratique du Congo pe comité d'organisation ya 9e jeu ya francophonie na stade des martyrs de la Pentecôte ba ouvrage ya ba différentes disciplines sportives et cause la livrer na fin du mois de juin ndenge batalisi awa. Nous sommes jusqu'à la fin. On peut, disons, à la fin de ces mois-là, on peut mettre les clés à la main. Aucun de retard, aucun de problème technique. On va visiter, on peut voir les parquets sur place, les chaises sont là, et les climatisations, et les VIP, et les carreaux, et les fenêtres. Même on peut regarder derrière moi, la façade du bâtiment, tout ça prête. Aucun de problème. Nous, toujours, on respecte les délais. Si on dit à la fin du mois, c'est à la fin du mois. Plus ou moins une semaine, on peut, disons, le 20, c'est prêt. Fumu ya mboka kitaki lisusu na stadium moderne ya basketball, volleyball pe ba discipline mususu lokola karaté pe judo. Mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visitaki ba différentes installations sous ba explication claire pe précise. Na ngambu ya terrain annexe ya stade des martyrs de la Pentecôte kuna pe misala ezali kokende kitoko ndenge kaka bozali komona boye. Kasi esengeli boye bake fumu ya mboka les bétons de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo d'Afrique ayambamaki kitoko avec un pacte pays idéologie. Bolobi nini? Chef de l'État alekaki lisusu na stadium ya basketball oyo ezali déjà ekosila complètement autre basketball stadium oyo ekoki pe koyamba ba rencontre ya tennis pona kosukisa visite na ye les bétons de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki na stade Tata Raphaël site mususu oyo eponami pona ko abriter 9e jeu ya francophonie awa ezali prévu ba logement ya ba sportif. Chef de l'État atalaki lisusu évolution ya ba travaux ya RDG ya stade Tata Raphaël atalaki terrain ba tribune pe ba vestiaire na salle omnisport. Les garants de la nation apesaki bango ba instruction claire pe surtout abetaki sete na likambo etali remise ya ba ouvrage oyo na délai. Mokonzi ya boye bazui wapi bino na bandaku bozongselanga kaka béton. Fachibe Mukwantombolo be yeke yo. Oui. Au cours ya plénière teni Lobieleki na chambre haute ya parlement, ba élu des élus ba votaki en seconde lecture projet de loi portant répartition des sièges au esengeli ezala appliqué na commission électorale nationale indépendante CENI en sigle na ba élection ezali koya. Au cours ya même plénière ba sénateur ba votaki également proposition ya loi déterminant ba principes fondamentaux relatifs na régime pénitentiaire pe proposition de loi relative na protection pe responsabilité ya ba défenseur de droits de l'homme na République démocratique du Congo. Faisant d'une pierre plusieurs coups, ba sénateur ba auditionnaki pe commission ad hoc na oyetali rapport synthèse ya ba vacances parlementaires ya session ya décembre 2022. Que yo.
Alors qu'Azalaki auditionné la commission relations extérieures et Assemblée nationale, le ministre d'État en charge d'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, atalisaki que réforme et système na biso ya défense et ezali ko avancer kasi etikali nanu na ebele ya kosala. Débuté lobby eleki audition ya ministre Antipas Mbusa Nyamwisi ezali lié na application pe suivi ya accord pe convention sous-régionaux portant sur situation sécuritaire na est de la République démocratique du Congo ainsi que placement ya ba nationaux na ba organisation régionale. Mbusa Nyamwisi a répondaki na au total 27 questions oyo tournaki essentiellement sur ba enjeux sécuritaires na est de la République démocratique du Congo au regard ya ba diverses organisations régionales pe sous-régionales auxquelles République démocratique du Congo ezali membre locaux la EAC, CAC, CIRGL, PESADEC. Un État, c'est un agent de droit international et il a besoin des accords pour continuer à exister dans le concert des nations. On a besoin de ces accords, on a besoin de revendiquer que les autres respectent ce qu'ils ont signé aussi. Je vous rappelle que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait même un appel aux jeunes d'entrer dans l'armée. Ils ont répondu très nombreux, ils sont là en train d'être formés. Nous devons défendre notre pays, mais cela n'exclut pas que nous faisions notre travail de coopération, de diplomatie, pour essayer d'endiguer un peu, d'essayer de stopper les choses comme nous le pouvons. Mais en définitive, nous devons fournir des efforts pour défendre notre pays. Nous avons le droit de le faire et l'obligation même. S'agissant de ba poste occupé na ba Congolais au sein de l'organisation régionale et sous-régionale dont RDC et Ali membre, ministre d'intégration régionale la bandaki nanu n'a ko expliqué ba différents modes d'attribution ya ba poste au sein ya ba organisation pe apesaki quelques noms essentiellement ya ba femme oyo bazali ko occupé ba au poste na EAC pe na SADC. Ke yo École supérieure royale et Sikase Moko pour la formation de la future cadre Yamboka. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo formation ya qualité ezana kombo semoko Institut supérieur royal de techniques médicales ya Kinshasa ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesa melibino boki mambangu na ISERTEM pour la formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kakate kasi na ISERTEM pratique ne pratique avec un pack pédologie boya et belé kosala ba inscription na bino na ba faculté locale sciences infirmière option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokanisi esili te ISERTEM azali kwa assuré esika ya kitoko pona ba stage na bino pe ba bongisa de bino bibliothèque moderne pona kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe aussi les formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour l'inscription, ba porte ISERTEM et Tigali Polele, Kobanda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM Kin et Zwami na numéro 4774 avenue Bobozo, na Mandrandel na Kingabwa, commune et limité référence rond-point TP. Tala Tolo balisusu nini batindi kakangomba te ISERTEM mbatambuta ya ba institut supérieur ya ba technique médicale epe sazuwa te yo oui. Lobby l'équipe vice-ministre, ministre ya défense paix ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a clôturé qui première mission officielle naye na Goma avant embarquement naye na aéroport international ya Goma. Son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé qui réunion moko na gouvernorat ya province et longona ba partenaire nyonso ya ba opération militaire na province ya Nord Kivu notamment ya MONUSCO, CIRGL
EAC, mécanisme conjoint ya vérification ya Sergel, mécanisme ad hoc ya Luanda, pe ba commandant ya ba grandes unités ya ba forces armées ya République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre de la Défense nationale, a échangé qui na ba responsable ya ba confession religieuse oyo ba affirma ki présence na ye na ville ya Goma et ezali kopesa bango lisusu espoir ya makasi. Ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province de Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail. Et nous croyons que vraiment, avec Dieu, la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis, non seulement du développement, mais surtout les soucis de voir les pays vivre en paix. À la veille, il y a départ, Naye Pona Kinshasa, vice-premier ministre, ministre, il y a défense nationale paix ancien combattant, a visité qui ba ligne physique, il y a front, na ki bomba na territoire, ya Nirangongo, pe na Lupango na territoire, ya Masisi, avant, ya kokita lisusu, na centre de formation militaire, ya Mumbambiro. Hey, que yo! Aujourd'hui, c'est un grand moment. Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et ezali foncé vers tenue ya élection générale en dépit ya ba revendication ya opposition congolaise. Lobby eleki patron ya CENI Denis Kadima pe équipe na ye Mobimba batalisaki na opinion publique que convocation ya électorat pour la députation nationale ezali prévu pour le 25 juin 2023 conformément na calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. Na yango batalisiki ba bureau ya réception pe traitement ya ba candidature BRTC na députation et kozala polele à partir du 26 juin kino le 15 juillet 2023 soit batiki 20 jours na ba BRTC et kozala polele pour na ba oyo balingi ko représenter peuple congolais na Assemblée nationale pour na ba législative ezali koya. Toutefois commission électorale nationale indépendante a précisé que pour na kozala candidat na ba élection législative ezali koya et sengeli ko remplir ba conditions Oyo. 1. Kozala de nationalité congolaise. 2. Kozala âgé de 25 ans révolu. Tina mokolo ya clôture ya dépôt ya ba candidature. 3. Kojouir na plénitude ya ba droit na yo tant civil que politique. 4. Kozala na qualité ya électeur. Peut qu'on se faire identifier et enrôler lors y a dépôt y a candidature na yo. 5. Cause à la diplômé d'études supérieures et universitaires. Peut qu'on justifier expérience moko professionnelle il y a au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif, topé socio-économique. Car c'est Sengeli Boye Bake Bafre y a dépôt y a candidature et ils allaient fixer na 1 600 000 francs congolais par siège. P ils allaient non remboursable. Oh, Boyoga Kité. Oui, bien. Le nombre de Congolais pour établir et maintenir l'état civil, ce n'est pas toujours évident. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Samuel Lokamba, ayambaki lobi eleki na cabinet na ye ya Musala na Kinshasa, représentant ya Banque mondiale na République démocratique du Congo, Albert Zefak, et Sika Wapi, ba échangeaki autour ya couverture santé universelle ya ba Congolais. Nous avons dans cette réunion de prise de contact eu une discussion extrêmement technique et extrêmement fructueuse avec son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé. Nous avons eu l'opportunité de découvrir sa vision, qui est celle du chef de l'État axée sur la couverture de santé universelle. Nous avons discuté ensemble des points d'entrée où la Banque mondiale pourra apporter son support au gouvernement pour réaliser ses objectifs d'apporter la santé à tous les Congolais. Et l'un des points d'entrée sur lesquels nous avons convenu,
c'est de réduire la mortalité de la mère et de l'enfant, de continuer les programmes de gratuité des accouchements qui sont déjà financés par des projets, le projet PDSS de la Banque mondiale qui arrive à clôture, mais que nous allons étendre pour nous assurer que cette gratuité continue. Nous avons également discuté avec son Excellence Monsieur le ministre de la Santé des opportunités futures de collaboration, y compris dans le domaine de la nutrition, avec des idées assez novatrices que nous allons continuer à poursuivre, et discuter aussi d'une stratégie chiffrée de la couverture de santé qui, dans le futur, pourra permettre à la Banque mondiale d'appuyer le gouvernement avec des instruments nouveaux. Et Sengali Boyebaki, na République démocratique du Congo, tozali konote que gratuité ya besoin ya accouchement ezali effectif na 12 provinces pilotes. Opportunité pour na ko démontrer vision chère ya chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accès sur couverture santé universelle. Et yo. Et si vous avez des loteries ici, il y a Cyber Café Atlantis. Angola, il faut la drapeau, il y a un licolo. Il y a un monument, il y a un Congo, il y a un Atlantis, il y a un Atlantis, il y a une carte Atlantis. Nationalité yango une carte qui est comme mama oyo kaka burger kaka McDo kaka babika McDo nango sina selfie na bango boye on saki désolé oh poste c'est fini ok colle était les ara pa plage na bango kaka sinon te bayo zo bikana na bango te balobi kuna sepeli makasi donc bino bato botia tembe na Atlantis ala yango toujours le 6 mai 2023 ngonga ebelemi na Kinshasa pe mokili mobimba epai wapi ekei ezongi feti na feti na basiber Atlantis nyonso ya République démocratique du Congo, Angola ti na Congo Brazzaville. obetaki deve loterie na yo ozwi mpe baresultat positif kima na lombangu nyonso mpona bénéficier na 100% ya prise en charge na basociété Atlantis SRL mpona badémarche billet d'avion. Imagine ntina esika ya kovanda na États-Unis d'Amérique sans makelele sans malanda mpona Atlantis eza likambo ya easy na easy. Cyber Atlantis toujours en mode avion, jouer, gagner, peut voyager. Mokonzi ya code ya déverrouillage masolo ya deve loterie ayebisi bino boye kobanda le 20 mai kino le 30 septembre 2023 toza déjà na système ya préenregistrement afin ya koélaborer super qualité ya photo 50/50 format américain, super identification mpona bandeko bazalaka na baoccupation ebele na période ya deve loterie. Atlantis en mode avion, c'est-à-dire jouer, gagner et voyager. Ce sera les trois types de masolo pour les Atlantis en mode avion. Et bongo masolo ya visa d'études pour tourisme na visite médicale koloba kutu te. Ba porte ya Cyber Atlantis ezali polele mikolo nyonso kobanda 8h kino 18h. Pour plus de précision, okoki kobenga ma numéro ezali affiché. To pe okoki koleka na ba adresse Atlantis nyonso. Cyber Atlantis, easy na easy, Cyber Atlantis, mode avion toujours. Ekeyo! Oui! Moi États-Unis, pardon. Aigle! 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 Asota ba niveau! Asota ba niveau!
Aigle. Atika yo, hein? Mama Gwin Katesili. Gwin Katesili. Aigle. Américaine makasi. Ça saute à niveau. Voir à makasi, ils ont autant makasi. Tiba zwaka. Au betra nani. Au gagner. Tiba gagner. Tiba ça la rappel d'interview. Tiba yé qu'on la rappel bangla refana. Oh, ta ya ya. Ta. Aigle, passeport et qui est zongi. Eh, le dieu de ma vie. Passeport et qui est zongi. Passeport et qui est zongi. Et qui est zongi. Et qui est zongi ya ya. Passeport et qui est zongi. bakotinda bino na ba juge na bino toko engagé ba avocat ya république po balandela dossier na bino po bozali babomi bozoboma même ba policier na biso oyo baza kosakrifie vie na bango mpona kimia ezala na kati ya mboka bozali citoyen hors société bolingi société te bolingi Congo te bolingi pe congolais te bozali babomi esengeli to traité bino comme tel ntango bakosisa condamné bino ngai na koveille personnellement bokosala boloko na kati ya Kinshasa te boloko na bino bokosala ngo na angenga bakotinda bino mpe na kanya makasi te po kati na bino ebele bazalaki kuna bakimi bazongi awa bokokende lisusu kuna te kanya makasi ezali esika ya babandi te ezali esika ya bakriminel te bakotinda bino na angenga bulo luzumu nde bisika bino bokende kosala boloko ata osali ndenge nini okorenye 1 mois 2 mois même une année yebake ezali na mokolo l'État akotya maboko preuve bakangi bino awa eza na baoyo basi bakangama batika bango eza pe na baoyo bango bakimaka kaka mbalo bakangi bango. On va vous traiter durement. Nos avocats vont requérir bakosenga ba peine oyo ya likolo pour que epesa exemple na ba oyo baninga na bino oyo batikali baza ko continuer ko boma bato. Commandant suprême a sa pesinga instruction, je vous informe. Armée na la police bako sangana pona koluka kulu na bisika nyonso azali. J'instruis le commissaire provincial Kobandana Ngonga o nazoloba. Batu oyo batelemaka na babalabala ana na boulevard du 30 juin baza kodiembela na mituka batu bazosenga bambongo bazali kobotola batu ba telefone kobanda boulevard du 30 juin ti boulevard Lumumba na aéroport bazali cible ya kokanga kobanda lelo ba ekiri wana evandaka na boulevard yango na boulevard bazosenga mbongo na butu bakia kokata batu machete. Général Olandingai obanda lelo tolingi lisusu présence ya batwana na boulevard du 30 juin te esengeli kokanga bango nasengi na ba commissaire à ba district moko na bisika azali
lutte contre Kuluna ezali priorité na bino. Tambola na mokili omona makambo baloba tozali awa na commune ya Matete, plus précisément na quartier Lokele esika wapi ba crima veut dire ba criminel ba kotelaki batu na ndaku. Mwana mobali oyo bomoni alali na seboye azali parmi ba criminel kasi libabe ezali ke pendant babandaki kosala opération na bango bakutanaki na patrouille ya la police après échange de tirs nde azwaki masasi pe akufaki sur place. Yoka lisolo moko azalaki na arme misato bazalaki na machette bandi siko kobuka antivol ezwaki bango vraiment temps biso siko tozoganga tozobeta mifinuka biso toaba miyibi to tokima mifinuku bozi atokota na kati boyi basoto sa banani ay baye kokota les babeti débat bakoti biso to kimi to na chambre les to na chambre to ye awa bo pesa biso ba dollar mobile na oti voyage za dollar za maboko nyonga bito ana mbongo te babeti su arme na chambre débat lisusu nga bito za mbongo te boko kufa likwa bioka mokibo bimisa bo pesa ba téléphone to set téléphone to pesi bango bakisa ba dollar nga bito ana ba dollar te na bimi libandana na fukami na bandi ko sambi ba tike nga vraiment temps ezaki ka miracle nzambe na zuita na bondeli bango ba otala nga ka ba secret nga ba 4 nazo bondela le mususu abi prière on moule beni kata prière na kati na fongo misa bandi ko tala bango na bandi ko koimba merci Jésus na bandi ka ko adorer on a devant les criminels bango balingi nga bango 4 mamoko ba mibale wana bakongo sa débat to so vitrine eza kitoko musu vitrine kiloto kenango apabimisi déjà TV to so bimisi TV ake bandi ko sasko débat ba mibale bazu petan ko sa débat wanga na zo adorer kaka ba moko ba senti moko na watali libanda bi oye la police to longwa ay babimi ona sko kwa déshabiller ki abaka a violer nga pa bomanga yenda zo ki reta ya ngwana to ba police ba intervention bal ezui o alors ba criminalité l'équipe mingi na Matete ato senga na vice premier ministre l'intérieur atela bisota ba gens qui toko na Matete wa atela ba suseta malamu ya malamu batia ko ba petio ba fazer ba colonel ba comme ba policier ba contrôler pendant la police malamu criminalité ko makasi na Kinshasa ba poni la police comment recruter ba petio ba colonel oti ba la police ba petio ba tenir ba lati les réduit arme akina arme blanche juste ko arme fa ko sala ni tala ba dégage do salama. Mon général major Silvano Kasongo ya solo ozali kobunda papa pona likambo etali insécurité na ville province ya Kinshasa kasi esengeli koyeba ke musala ezali nanu makasi kolimba te papa yeke yo. Décrocher et partir dans les espaces avec sa vitesse, ça peut faire mouche. Baléopard de la République démocratique du Congo, Baloupa quitté chance à se mettre en confiance avant Yakobeta face à la sélection gabonaise. Mokolo ya dimanche 18 juin en match comptant pour la 5e journée. Il y a éliminatoire, il y a Coupe d'Afrique des Nations, il y a football. Côte d'Ivoire 2023. En amical Lobieleki, Baléopard va assurer qu'il est minimum nécessaire une victoire sur penalty transformée na Théo Bongonda na 26e minute de jeu. Et cette belle combinaison avec Aaron Chibola, une des qui a fonctionné, et Théo Bongonda qui a provoqué ces penalties qu'il a lui-même transformé pour l'ouverture du score. 1-0, score final. Juste après rencontre, sélectionneur national Yaba Léopard, la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre a fixé qui opinion. Content pour eux qu'ils aient gagné parce que depuis le début là c'est très pro, c'est très discipliné, ça travaille et ils sont récompensés. Je suis content. Maintenant on va récupérer et on va se battre. On va se battre au Gabon, on va tout donner ce qu'on a au Gabon pour essayer de faire plaisir aux Congolais avec toute l'humilité qu'un match de football doit avoir parce que comme vous l'avez vu, on a fait un bon match mais tout n'a pas été parfait. Chancel Bamba est bien sûr le capitaine de cette équipe, donc bien sûr que c'est un élément très très important, autant sur le terrain qu'en dehors, parce que croyez-moi, quand vous avez la chance pour un entraîneur d'avoir un joueur de ce niveau-là
avec une telle humilité, une capacité de travail. Ce sont forcément des joueurs à qui vous faites confiance. Maintenant, sur l'équipe du Gabon, on est des professionnels, donc on connaît bien cette équipe, ça c'est sûr, comme eux doivent bien nous connaître. Moi j'avais pas joué contre le Gabon puisque j'étais arrivé après les 2 défaites, mais si le Gabon a pu s'imposer en RDC, je pense que nous on peut s'imposer au Gabon. Voilà, c'est un match de foot, il y a toujours 3 issues. Même si l'adversaire a l'avantage de recevoir, mais pour nous c'était un avantage à l'aller, puis finalement on n'en avait pas profité. Donc ça, on y va avec un état d'esprit conquérant, on connaît nos forces, on va se livrer dans la bataille. Je l'ai dit depuis le début, on commence une qualification, nous on n'a que 4 matchs, les autres en ont 6. On a su faire le nécessaire sur les dernières dates FIFA en Mauritanie parce qu'on aurait pu être éliminé déjà depuis. Donc ça nous laisse une chance supplémentaire et on va y aller avec un état d'esprit de se dire qu'au final, on n'a rien à perdre. Voilà, on n'a rien à perdre et alors on n'a rien à perdre. Bien sûr que la qualification est importante, mais on va se livrer. On va se livrer pour aller gagner ce match à ce premier axe. Le deuxième axe, c'est que la poule, elle est homogène, comme vous l'avez dit, il y a pas mal d'équipes qui ont des points. Nous, on a, je pense, déposé, alors on n'a pas la réponse encore, mais déposé un dossier au niveau de la qualification d'un joueur en Mauritanie sur le match retour. On attend aussi la décision de la CAF qui pourrait renverser ce résultat. Donc ça, il y a plusieurs paramètres qui font que tout peut être renversé dans ce groupe. Nous, on a essayé de renverser les choses sur la Mauritanie, ce qu'on a fait, puisqu'on a pris 4 points. La dernière fois, on est l'équipe qui a pris le plus de points sur les doubles confrontations, puisqu'on avait pris 4 points sur 6. Et puis de toute manière, on n'a pas calculé, donc c'est bien. On va là-bas, c'est ce qu'on a à faire. Voilà, les joueurs sont des joueurs habitués à la pression, donc on va là-bas, on va jouer notre jeu. Et puis on va tout donner surtout pour donner une bonne image de notre équipe et de faire plaisir aux fans. Isengel Boye Baké, na absence, il y a Cédric Bakambu, Léopard de la République démocratique du Congo. Dernier, il y a groupe avec 4 points. Bako faire face na Gabon, il y a Pierre Aubameyang, leader, il y a groupe avec 7 points. Bonne chance na l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Et on connaît l'importance du match contre le Gabon et on va tout donner comme on l'a fait aujourd'hui pour pouvoir ramener un résultat de là-bas. Bama tabakita papa lukola mabele fils mani na préférable vidéo édition ya mokula lelo et comme na suka kasi botika to souhaiter joyeux anniversaire na Patrick Kasso monsieur Songi ezali koinda mabe mokola lelo 13 kilo ya ngulu na dekwanga ya pamba bakisa pilipili kobweta ezali kolia ma champagne ezali komela avec impact pe idéologie lokola mona musala profitez bien na mokolo na yo que du bonheur papa Songi. Bah bébé, jamais boata et Keyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.